Nous avons chacun enregistrement pendant que tous sur la posé des questions. Maman, moka benga na France. À l'objet que yo po bon de la pona yo exiger action de grâce. Maman on a ni tout ça là. Ba débat wana. Ba question mo be. Azotuna tuna ngape lokwa na yebi na ngape expérience ya ba média ngote muto asika yepe ka muto alexinga na chaîne et après Njokande enregistré kinga allez enregistrer nga après pour alexinga na chaîne ça m'a étonné et comme singa oh mais na sali nini le côté abengisenga nzoma na yo ki voit nga ndenge to sala ne ba débat na kati vous comprenez nde eloko na sala nga pasi bato belé ba yaki na répondre na habiter na répondre te lokwa ba taxenga na za mutakisi na za escroc na za muto na sala ba kisa bokoko nyonso tout nga na ba ite na répondre te na boya ki penza Bible au texte tu as trois grandes parties. Tu as un corps, tu as un esprit, tu as une âme. Si tu as un corps d'abord en soi, ezali na 7 miniatures du corps. Donc ezali na 7 miniatures du corps. Accord. Maintenant corps, esprit, ezakana 2 miniatures. Et puis corps, âme, ezakana miniature. Moko tanto lo baba miniature, tout le monde a ba corps mini. Ba mini corps na kata nzota mutu. Si tu as ba mari de nuit, na ba oui, banzota mike. Ba mari de nuit na ba femme de nuit ba kushaka na corps physique boité. Ba kushaka na corps ba bengaka corps astral. Yango mo astral yango nde lukela biso ba problème. Kana mobali wana ba sala ba délivrance et simbakate ba sala ba délivrance et simbakate yebaka tu as été déjà marié. Et puis chose grave ezakana ba fille muso moni aloti azape na ba bana zo mezape bana mabeli. Mais bana mabela zo bokola pe bana ata pe na ndako libala alotaka mais na ndako boye azali marié pe soit ata pe marié te vous comprenez ça veut dire que spirituellement corps astral na ye eza lié na monde ya mai na monde ya basi ya butu ya mibala butu et puis vie à témoignage wana tant nazo tala yango nazo mona comme si que eza eloko moko boye bazoko faire lokola eloko mo sentimental lokola mo ya musuni ça veut dire que non pour batu batala tous beaucoup des abonnés et puis tous beaucoup de vie et sengeli témoignage au bana ko faire évoluer yango OK selon témoignage en découvana témoignage déjà silaki mais dissertation on a témoignage ils ont comme eloko moko déjà sentimental ils ont comme eloko moko charnel vie biso to ba homme de Dieu to yebi batu ba uta na monde de ténèbres comment est-ce que ba témoignaka et puis ndeni ba pesa ba témoignage na bango et puis témoignage eza eloko moko ya ko sakana te eza eloko moko et comme même ko boma vie à mutu parce que ozo dévoiler monde de ténèbres mais tant on a tali vraiment témoignage wana spirituellement j'ai compris que témoignage wana eza dissecté donc eza eloko moko boye ba so ko travailler yango ndenge comme épisode coup na bité so comme 16e so 17e vous comprenez que eza eloko moko be na kati c'est flou. Talana nous muto apesa témoignage azo expliquer na kendaki na monaki sani moko sani on tant kotaki to monaki makila apesi moko exemple eza na série moko MM et azalaki boy mais expliquez-nous les tangibles de la chose et l'autre donc les toiles de fond il y a témoignage fallait définir tout mot à mot bassin on a elingi rôle nango ezanini au moins mutu a betali solo c'est comme si que ozo betali solo. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. L'avantage de la spiritualité, c'est que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. na boloko ya bolingo oyo nzamba lina zwa pe bambona ngapie ya ona préféré na sala ngafio toyebiki accepte de cette bague que je place à ton doigt. Nous voici encore une fois, mesdames, messieurs, vous qui le suivez sur Nouvelle Tendance Télévision et Alain Dele TV. Culture d'excellence au rendez-vous. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de Vérité et Réalité. Dans vos maisons, dans des métros, dans des boutiques, dans des cuisines, certainement, partout où vous nous suivez, nous vous disons infiniment merci pour cette attention si particulière que vous accordez à cette émission.
nous disons bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Infiniment merci à notre sponsor. Il y a Gianni Sita, Ntungan Poutobanga Mituri depuis Suisse-Irlande, un homme réglo, crédible, honnête. Quand il promet, il le réalise. Merci à tous nos partenaires qui sont derrière Nouvelle Tendance Télévision. JL Lukombo de Genève, merci à toi. Merci à cette grande dame également qui nous suit, Claudine Bossaou. Merci une fois de plus à celle qu'on appelle véritablement femme d'affaires, Chouchouna Tatila, mieux qu'elle n'a jamais existé. Merci aussi à Malolo Loris la Congolaise. Clin d'œil spécial également à Mami Mwanda, moi si Kitoko, ce que le Kumisinzambe parce que Azalaranaeka bien. Merci Mingi Naye. Merci encore une fois de plus parce que toi est belé au bateau la biso le sousou partout à travers le monde. En tout cas, Tobi, sinon, merci infiniment. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Alidor lui à la prise de vue. Jordan Panzou assure la réalisation. Sur ce plateau, nous allons recevoir encore une fois de plus, pour la énième fois, le prophète Ézéchiel. L'autre fois, il est passé, il était des passages chez nous. Il nous revient encore une fois de plus. Prophète Ézéchiel, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour, papa Alain Dele, bonjour. Vraiment, na sepeli kokuta na sous lelo na kati ya ndako oyo. Merci beaucoup, vraiment. Ndenge bozoko yambanga surtout, merci. Musala Nzambe, Libota, Makambutu, ça va? Oui, Musala Nzambe zoleka malamu, nde na lobaka toujours que malgré bitumbe zanga kate, mais Nzambe na lola aza vraiment kobundela biso, ça va. Ok, merci, c'est l'essentiel. Nous tenons à ce que vous soyez toujours dans ma condition et à malam. Alors, vous allez ébélé à s'abonner sur Nouvelle Tendance Télévision. Partagez encore nos vidéos. Le numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans nous permet d'être en contact avec vous direct parce que surtout, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va vous recevoir. Je suis là, je vais vous recevoir. Et puis, les numéros d'invités également qui est affiché. Contactez-les en cas de souci. Vous pouvez aussi lui poser certaines questions et précisions par rapport à Makambutu Oyo. Toko Solo là, awa, le long de notre émission. Prophète Ézéchiel, alors prenons quelques points d'actualité. Depuis un certain temps dans l'église corps du Christ, c'est vrai, il y a des tiraillements, il y a un vent, un virus qui est en train de ronger l'espace. Alors il faut préciser que dans notre vidéo, Moko, Oyo, Wanai Kolobela sur pour contredire ma témoignage, ça la Mamikolo, et pas un de Gonabiso Tiffany Moko, que je salue en passant. Alors, tout le monde est baby ou ça là témoignage et belé. On a peine à ceux qui peuvent en côté la ngote mais peut-être de passage moi de temps à autre qu'on voit comme un coup d'œil. Mais ce qui m'a plus tiqué c'était plus réaction na yo. Au lobby en tout cas bon on a refait d'arabe été parce que il faut quand même qu'on le la yango. Pourquoi on s'est décidé qui il y a qu'on dévoiler tout ya qu'on lobaki témoignage wana oza d'accord na yango te. Vraiment merci beaucoup na balandinyo so balanda biso. Premièrement, esengeli batuba yebake média ezali pona ko éduquer manse. Média eza pona prestige te, média ezali pona plaisir te surtout ba chaîne auto benga ba chaîne chrétienne et puis ba témoignage oyo batu ba vivre dans monde à molili et puis ba bimi bazo dévoiler yango. Donc personnellement tozali batu Nzambe acha eloko moko kati na biso auto benga kango les libres arbitres. Les libres arbitres eza volonté. Il y a et puis sous l'aide du Saint-Esprit surtout je suis un prophète, un serviteur de Dieu. Via témoignage nabande kolanda témoignage depuis ebandeti na suka naza vraiment contre frère yemo côté naza pena contre péché noanate ni contre la sœur mais naza contre esprit animé parce que témoignage des premiers chapitres 2e 3e 4e 5e naye ko remarquer le comment parce que ndé toza boye tant to le ganate fait bato balanda biso ba bato pe batanga bato baza na vision et puis ba na raisonnement de loin tant mutu apesa sa témoignage on se comprend que na kata témoignage wana mutu azoko monopoliser maloba donc azoko loba eloko siko eloko wana ezala na ngoka ndenge ezala ki mais azoko ta na kata ba détail donc azoko disserter yango ndenge ezala ba pesi sujet na dissertation aussi sujet bani ko disserter yango po o panza idée afin que bato ba comprendre. Ça les 3 étapes introduction, développement, la conclusion. Okay. Et puis via témoignage wana tant nazo tala yango nazomona comme si que eza eloko moko boye bazoko faire lokola eloko mo sentimental lokolo mo musuni. Ça veut dire que non po bato batala tozo beaucoup des abonnés et puis tozo beaucoup de vie et sengeli témoignage o bana ko faire évoluer yango. OK, selon témoignage en dekwana témoignage déjà silaki.
mais dissertation on a témoignage ils ont comme un loco moko déjà sentimental ils ont comme un loco moko charnel fi biso to ba homme de Dieu to yebi bato ba uta na monde de ténèbres comment est-ce que ba témoignaka et puis ndeni ba pesa ba témoignage na bango et puis témoignage est loco moko ya ko sakana te est loco moko et comme même ko boma vie à mutu parce que oso dévoiler monde de ténèbres mais tant on a tali vraiment témoignage wana spirituellement j'ai compris que témoignage wana est disserté donc est loco moko boye ba so ko travailler yango ndenge comme épisode coup na bité so comme 16e so 17e vous comprenez que les loco moko be na kati c'est flou. Vous comprenez, c'est flou. Donc c'est pour cela, étant qu'une sentinelle na télémaki na lobaki que je ne suis pas d'accord na témoignage et puis vine de quoi on sa témoignage na zoa nzambe alekisanga na monde de ténèbres té que na kuzala magicien na yeba ba secret na bango et puis na ko dévoiler mais étant que prophète na ba révélation et puis ba kanga na yambaka j'ai comparé avec ces témoignages na moni que notre témoignage wana ils a penja mal démarré ils a penja témoignage moko bazo ko monter. C'est pour dire que en écoutant le témoignage il n'y a rien de vrai Nakati. Non, bon, en écoutant les témoignages, dès au début, il y avait la vérité. Mais les témoignages, ils sont sous vérité. C'est-à-dire que les témoignages, c'est là qui n'a déjà. Et c'est là qui n'a pas développé. Ils ont disserté, ils ont expliqué un sujet. C'est qu'on a développé, comme Libana, maîtrise sous la Macambouizate. Talana nous muto apesa témoignage azo expliquer na kendaki na monaki sani moko sani on entend to kotaki to monaki makila apesi moko exemple ezana ser moko et azalaki boy mais expliquez-nous les tangibles de la chose et donc les toiles de fond il y a témoignage. Il fallait définir tout mot à mot bassin on a Nicolas rôle nango ezanini au mona mutu abeta li solo c'est comme si que ozobeta li solo ndenge zalaka to yebi maboke ndenge babeta maboke et artiste tel tanga bimaki akendaki akutanaki na mutu tel et bakutanaki na eloko moko boy après bazwaki idée donc façon témoignage wana ezokende c'est vraiment à la rencontre même il y a témoignage au codifié peuple de Dieu et puis bateau baza spirituel so batali témoignage wana bazo senti eloko moko te ya kibonzambe na kati nango. En écoutant frère Baby prophète Ézéchiel Nakoyokai wa Mosakoli, est-ce que au senta qui réellement que Mouto azalaki en contact dans le monde des ténèbres Nakoyokai? Bon, Nakoyoka frère wana na senta qui azalaki na contact dans le monde des ténèbres mais azalaki na niveau élevé te. Azalaki na niveau moko pene ya mukie makasi. Azalaki na niveau élevé te. Donc makambo tolwa keno mutakuta na muto azalaki na diable asengi boye. Diable asengi boye donc azalaki na niveau moko vraiment assez parce que tant otali témoignage les lokutu et nayoki comme si comme inasuka parce que ndenge tolande témoignage alobi que tant ou diable bisa bimana mama na ye diable ya ko bimana mama na ye ndesko yo bisika conflit kotaki yena Satan. Est-ce que vrai ya sola kotana na diable penza parce que moi je ne crois pas qu'il y a kotana na diable. Mais pourquoi on n'y maté? Parce que yazo utilisé des mots comme le Deus. Des mots Deus wana so tangi na livre parce que Bible est une version écuménique. Ils ont ba Tobi, Maccabée, ils ont ba sagesse, nous sommes na 4. Ils ont la Bible complet. Na 4 la Bible ba le blessé ba esprit Deus. Ba esprit Deus, ils ont ba esprit planète Terre. Ba esprit Oyo et Rena. Ils appellent des mots moko boya mukie parce que d'abord Lucifer un sorcier oyo a comme un niveau très élevé, azali un sorcier oyo a kutana kapendana la personnalité ya diable et moko parce que diable et moko même le frère qui me suit le frère Baby tout na combo ya sataniza na oye bangote pour ça tout ne combo à Satan mo sous soit gazo yamba tout ne ka combo à Satan na oye bangote alors baka comme Lucifer comme ne diable comme ne Deus wana ezali to benga ngo ba fonction Lucifer diable Satan chétani tout wana ezali ba attribution mais diable yemo azakana combo wana na koloba na internet c'était mais mukolo frère wana koleka na site mususu ya mutu mususu en dehors ya site na bango aleki na site mususu ba tu na ye combo ya diable nani aza capable te a olobango donc eza ndeko azaki na témoignage azana niveau moko très bas. Pourquoi on dit niveau ya kindoki na très bas c'est par rapport na ba demande pour Satan n'a jamais beaucoup en conflit parce que au boy kola la maman na us impossible conflit Satan azala nango so alingi penza abomayo be a détruire na monde na isaka soko pese makilate. C'est le seul sacrifice au diable alinga na monde na c'est makila parce que diable pouvoir ne vendre na makila.
Donc tant qu'on a eu quelqu'un tête au bébé n'a passé à bien maman na boy et j'ai compris que non, c'est un témoignage bidon monté. Bidon monté, s'il faut parler peut-être du montage, cela veut dire que Kolochen Yemoko na Batoa Nekwana bazo monter témoignage parce que je vois mal quand même Moutoza expérimenté Andy Maka Moutoa les ça épisode et belé les sont pourtant à la maîtrise ya eloko ba kolobela aki ko discerner te que dia to komi na moi ko bunga. Cela veut dire qu'ils a Kolochen a ébi que le comme monté. Bon, vraiment ma caméra interne na ba on a évité mais visiblement ils ont mon que non et c'est le comment ko boy ba travailler mutu. Donc on travaille mutu koto sala boy koto lubabi parce que mutu on a nos premières fois dans les cas na chaîne était. Biso moko première fois na biso na difficile ko le kata na caméra boy o luba mais so moni mutu comme na niveau ya ko kenda épisode a comme tina à l'équipe 16e. Et ça déjà travail. On comprend. Ça déjà travail bino boza spécialisé dans média boye binde nini bokoyi ko lamba un invité et puis boyoka kana nous avant aller ka boyoka koto ko luba boyete koto luba boy. Au moni po totalement salaboy. Donc visiblement ce monde na keno et ça loko yo ba bongisa ngo déjà avant mutu après sa témoignage. Et puis ndeko wana vi misala ya sali non. Papa ngana yamba mutu oyo ada gouverneur. Non yana a témoigner. Quand la chaîne au Hollande, à moins de 11 ans, à gouverneur à lobby, et là, il y a un combo, il y a un politicien, il y a un pouvoir, il y a un pasteur. Il y a un malgré tout. Mais tant qu'on a un témoignage bien aimé, on comprend au bisoto délivrer. Au moins, c'est vraiment un témoignage là, Babakisi. Donc, c'est le mot Babakisi. Et ça, c'est un dans le monde, mais Babakisi a une idée pour Nini, visibilité, ça anime. Et ça moulaï. Donc, tu as déjà une chose. Merci beaucoup, prophète Ézéchiel, mais restons impartial. Une question me vient en tête parce que si on a tout en tête, mais pour Nani, nous tout en tête. Prophète Ézéchiel, est-ce que Maloba Oyo, toko meka un peu ko bouger témoignage wana, est-ce que c'est pas peut-être parce que Yopé Ozoana, Valimo Likamuna, Nandeko Tiffany, est-ce que Oza peut-être côté à Ndeko Roger Bakate parce que Ndeko so lobi que noté Ndeko frère Baby wana zo attaquer pe Ndeko Roger Baka, est-ce que ça penza tendance na yote? Bon, ngai bato bayebi déjà tobongi ça déjà na sœur Tiffany mais bato bayebi que ça qui penda terrible parce que na leka na chaîne wana c'est la première chaîne au ngai na leka et puis bayeba nga pe na chaîne wana na leka na chaîne wana bato bayebi oyo eleka. Donc enregistrer kangai abengisa ngai na ya tuna nga ba mituna parce que il faut na kendo ensemble na ndeko mo na malu ka na problème ya mbasu. Bon ba période wana na zaka pena trop pris pena makambe belé penza aux autres l'église na ngai na zaka pena na tante na biso non après ba fête ndé na koki koleka d'un jour non prophète ya ka to kutana na ke na bureau zo na chacun enregistrement pendant que tozo solana poser nga ba question maman mo ka benga na France alobi ke yo po bon de la pona yo exiger action de grâce. Maman on a ni tout ce que tozo sala ba débat wana azotuna ba question mo be azotuna tuna ngape lokwa na yebi na ngape expérience ya ba média ngote muto asika yepe ka muto alexinga na chaîne et après Njokande enregistrer kinga aller enregistrer nga après pour alexinga na chaîne ça m'a étonné et kamusinga na mais na sali nini le côté abengisenga nzoka na yo ki fo na nga ndenge to sala ne ba débat na kati vous comprenez nde eloko ne sala nga pasi bato belé ba yaki na répondre na habiter na répondre te lokwa ba taxenga na za mutakisi na za escroc na za muto na sala ba kisa bokoko nyonso tout nga na ba ite na répondre te na boya ki penza même bato ba bande ko soutenir nga pena batikenga eza pena tamoko ya pasi ndeko vraiment na expliquer à partir ya émission na ça là émission na réputation nga pende bebara makasi na meki ko expliquer bato na ba compagnie te parce que ba yokai bodio parce que zaki a poser effectivement zaki yo la famille famille la cuisine interne na bureau Njokande sert donc makamba enregistrement bandi lelo te vous comprenez Njokande enregistrer ki donc eloko wana sala nga passe et puis tant on a ki ko vanda na ye ko meka ko répondre mukie na chaîne nga moko na yaki kotika na bondeli ka nzambe ya ko sala grâce nzamba komi ko lotisa bandeko nyonso bazalaki oyo ba se méfier ki nanga akomi ko lotisa mo bandoto que c'était du mensonge c'était du montage ka pour ba détruire personnalité nanga et après yango batona ba ko senga bolimbisi et puis ba yaki ko zongela nga ndesikoyo na benga ki pe ser wana na bi non toko umela boité na vie moko boy comme si to ba ennemi or que nous sommes des chrétiens il faut na ya to se réconcilier na kenda pe na chaîne na ye to sali réconciliation to solo lipé to yokani entre biso et les capé na chaîne na ye et sili donc
ezalaki pena kala donc makambo na pena nalinga pena kolobela yango trop te parce que eza eloko ezo papayen nde baoseka biso. Ok, c'est peut-être pour ezaka pona couper sa valeur na diable. Mais sinon quand même dans tout ça tu ne te reproches de rien. Osala ki sa beaucoup côté aux anom tama bona. Papa na ngai tano maboko na ngai eso moni ngana babaki. Non. Omoni ngana chaînette. Non. Donc ngande na zaboye mabe na ngai ezani na lubaka. Mabe na ngai ezani parce que Yesu nda utilizanga makasi. Ok. Mabe o bato monela ngai Yesu a utilizanga makasi puis na na connaissance moko ya makambu ya ba ange makasi. Nde mabe na ngai yangwana. Parce que Bible solo ba mon peuple périt non pour na miracle, pour na parler langue, non pour na ba jeune mais pour connaissance. Mutu na connaissance. Ndeti na oka moi balobi Roger ba kamela Bible kindoki. C'est pratiquement le kuta. Mutu tangazo azana connaissance biblique, oko critiquer te lo bateke amela Bible kindoki na monnaie na franc-maçon tout consort. Vous comprenez? Donc et l'eau qu'on a besoin de connaître parce que chaque pasteur, chaque prophète a la particularité na nzambe a utiliser kaeli. Vous comprenez? Donc la particularité na ngezali ko découvrir ba corps angélique, ko découvrir ba corps en esprit auto lobela lelo. Donc na pona na reprocher de rien, qui sa bokoko na yebi yango te. D'ailleurs na melano qui sa bokoko. Parce que hémorroïde de bikara na kisa bokoko na mela kisa bokoko donc oke ko sala mutu nzete ko sala bwe non na yebi yango te kisi na yebi ndeni bakota ka kiste na yebi ndeni bakota ka magie te au contraire bango nde ba ke pa na délivrer bango bata kisi bata magie na yebi eloko moko te et puis yana mutu moko te na poto nga na iskoka mbongo azati soka azali abenga oke na abenga na tineli mbongo o iskoka mbongo azati à part que ba chrétien basunganga moi eloko sunga bana ba orphelin surtout na bokolaka bana nazana plus de 8 garçons jeunes garçons bandeko bayebe Isaac akoya ko témoigner à mon enfer na même na chaîne na yo donc na soutenaka na tangisaka ba kolo wana plus de 8 taka ngana na C à 28 ans mais nazo tangisa ba kolo ba leki ngai vous comprenez donc à part ndé ba soutenaka dans ce cadre là mais que na skoke muna sala bu na ebiti wana la publicité ou les cas na chaîne wana deux ans pendant makamoko la calabi ça c'est ne pensez pas aux événements passés donc c'est ça. Merci beaucoup. Alors nous te souhaitons un très bon vent. J'espère que Misala Nyon surtout nous a déjà restauré Musala Komo Kende Malam. Alors nous prenons la deuxième partie, mesdames, messieurs. Nous tournons cette émission sans pour autant laisser une partie que ce soit. Nous restons impartials au milieu du village, sans, je ne sais pas, pour déstabiliser mon touté, mais seulement nous avons quand même tout communiqué. Alors nous prenons la deuxième partie. Prophète Ézéchiel, Lélo, toujours le sur le phénomène femme de nuit, mari de nuit. Et aujourd'hui, ils sont très très fréquents dans des églises. Tout le monde en parle. Ce qui sert quand Azomona Keno, Azobotate, Azabiente, Abala, Maramio Sotona, Ote, Aza possédé par femme de nuit. Au côté ce que c'est maté, Ote, Aza possédé par mari de nuit. Est-ce que Oki Roko Tsabisona na Mozindo Toyeba, qu'est-ce qui se passe na Katia Makam Oyo? Vraiment merci, c'est une bonne question. Sans plus tarder, nous avons bandeko balanda biso, bozana nos Bibles. Tout en mokanda na 1 Corinthiens chapitre 15, tout bandi na verset 40. Bible Zoloba, il y a des corps célestes et des corps terrestres. Et ils n'ont pas le même éclat. Plutôt éclat. Autre est l'éclat du soleil, autre celui de la lune, autre celui des étoiles, et une étoile même différée en éclat d'une autre étoile. Vous allez version écuménique. Version d'Arbi, so batangi, ba comprendre. Bible est autre sabiso sur ba corps céleste, ba corps terrestre. Phénomène mari de nuit, parce que mari de nuit a un nzoto physiquement. Il faut expliquer dans le lokoana. Ayaka nanzoto physiquement, phénomène mari de nuit, bien femme de nuit, ayaka nanzoto autobengaka corps spirituel. Alors, corps spirituel est anonyme, et puis corps physique est anonyme. Ndenge toza awa, ndenge na fani na kiti awa, nazali autobengaka corps physique. Corps physique ezali mutuka oyo ezo mema tous les miniatures ya banzoto, parce que na kata nzoto a mutu. Bible tu as 3 grandes parties. Tu as un corps, tu as un esprit, tu as une âme. Si tu as un corps, corps d'abord en soi, ezali na 7 miniatures du corps. Donc ezali na 7 miniatures du corps.
Accord. Maintenant, corps, esprit, et zakana deux miniatures. Et puis, corps, âme, et zakana miniature. Mon tant tout le monde miniature, tout le monde a un corps mini. Un mini corps, on a quand on mutu. Si quoi, ba mari de nuit. Oui, banzota mike. Ba mari de nuit, ba femme de nuit, ba couchaka na corps physique boité. Ba couchaka na corps, ba bengaka corps astral. Yango, mot astral, yango de lukela biso ba problème. Donc, mot astral et nikoloba. Ensemble, il y a des extraterrestres. Les extraterrestres, bazali banani, les extraterrestres, bazali être oyo bazala na corps physique te. Ndenge bazala na baoleka. Tobenga bango bazonde. Même phénomène télévision, ndenge télévision ndenge zabwe, na zoloba, bat ba mona image nanga. Phénomène électronique et l'autre ça la que batba découvrir image ba mona pena ndenge naza ata nanga pena na TV amona textionnement longi nanga ndenga mona réalité boy et l'autre ça la ka phénomène le kande ba benga bango ba zone donc bazali ba extraterrestre. Alors corps astral wana ezalaka corps ya bandoto soki mutu alali azolota aza quelque part a télémil bosso à moi na moi si moko ba osane rapport sexuel. Cela veut dire que et loko wana ndenge bozosala bongo donc spirituellement bozali bobalana na esprit otobenga comme femme de nuit ou mari de nuit et puis bozosala na relation amoureuse. Donc pour qu'on répondre vite question à bino par rapport ya ba femme de nuit ou ba mari de nuit en fait ba femme de nuit ba mari de nuit eza dimension astrale. Le londe na za boye papa Alain na lingaka yo. Par exemple, moi si yo mobali nazo lingayo mais nazo banga koyebisa yo. Peut-être moi si on a possédé, a peut-être na sorcellerie. Ce qu'on peut atteindre bien pour pendant linguer bien et sengeli a lingo ce qu'on a dimension astrale. OK. Ce qu'on a lingo na dimension astrale deni à partir bandoto na lobi que non corps astral ça corps ya bandoto. Autrement dit corps émotionnel. Corps ya ba émotion. Ce qu'on à partir wana akozwa peut-être combo na yo azu kombo na yo amemia on a dimension moko spirituelle a invoquer à salo ba incantation ya molimo ya bolingo. Siko tango sala bongo a bloquer mbala moko corps astral na yo siko bando sa ni chaque butu tango lota ozolala ozolota ka mwasi wana bo vivre na ye bo sepela na ye bo tambola na ye. Allez tango ozolota ka siko après e banda siko ko susciter moi amour moko boye na kati ya motema na avec fille wana oyo bolingana te mais lota ka ye. Mais au départ, pardon serviteur de Dieu. Au départ, pour un moto, comme à un niveau que nous allons à nenge ya mulili, to na nenge ya butu wana, et c'est ngeli azala en contact dans le monde des ténèbres. Face à la mutamisala mabe pour alingo na sens. Oui. OK. Oui, face à la mutamisala mabe donc azal sorcier, donc azal mutamisala mabe, ce qu'on alingi ce qu'on alingo na nous avant lingo na musuni faut d'abord alingayo à partir ya molimo. Ce qu'on tanga ko sala ba incantation na beleli corps astral na yo ndena lobi ke zoto no nenge zabo ezana 7 mini corps. Tota mutu 7 mini corps na ko expliquer ngo vraiment toza na yo a chaîne yo ndesiko tangu yo bandoko lota ye so lota ko so bimana mwasi wana mwasi na to linga na boete ndeni na bimana ye ndesiko à partir wana e ko susciter amour physique soit okei olingi yo bien séduire yo okomi o vivre physiquement mais misusu pe ezalaka omonaka mwasi yango te mais olotaka mutu moko nkoni bo vivre na ye et ça la makape à partir ya ndenge nini à partir et ça parce que mutu tango alalaka alotaka tango yo zolota yana bat musu moni alali aloti a se retrouver bisika mo ba bundisa ye ba menacer ye ferrière et ça espace o bat bakena ko zo ba mari de nuit bat bakena ko zo ba femme de nuit surtout bato mingi soka alali alota ka bitumba ba olande ayeba ba bato ngote donc ba bengango espace inférieur monde astral inférieur et ça monde oyo molima mutu tango elala ke lotaka ezwaka mingi ba tak ezwaka mingi ba combat donc ozomona ozobimana mwana mwasi moko boye oyebaka mwasi wana te bo vanda na ye cela veut dire que tango yo lali molimo ne ke se retrouver na monde wana okutani na dame moko boye asepeli na yo tanga sepel na yo ata yebi yo te ata boyebani te lokola sepel na yo alingi yo donc kolinga oye azolinga yo wana nde sikoyo bokoma na ye ba amoureux obanda kolota ye ozolote donc obali mwasi ya butu sko mwasi wana butu ezalaka soit bato baza physique boye aza possédé mais aza na capacité à kolinga mobali boité ndesko alingi yo à partir ya mystique soit eza ba esprit ya mai
l'esprit à maille tobenga ba sirène pour ba sirène ba dans ba mourir à mibali physique donc à seper na mobile physique habité il faut na linga mo na mobile parce que ba sirène ba tambola na mokili ba misu ba tambola na ba cassette na ba CD na ba nzembo ya ba musicien profane parce que ba musicien profane ebele ba salaka ba alliance na ba sirène pour sirène spécialité na ezaka beauté succès mbongo ozomona donc musicien ba na posa na zo succès opezanga succès ya biso OK na kata musique na yo na peso 4 cris donc na 4 cris wana na pesa yo obwa kaka cri oyo yango mona ba cri musicien mingi 100% et cause à la 80 ya bien mais au moins 20 bêtises ayemi bêtises ozomona o ekotele etubiye o bete mai moko ozomona bete de ku bete 4 coups donc biloko wana ezaka ba cri et uta pas ba sirène sko tangu bandi wana zo beta mananda kuna yo ba esprit wana o ba PC succès il faut pas ba kende ko luka ba arme ba luka mibali posséder ce ko ba posséder ba ça contrat siko tant ba posséder ba tout allez yo kinze mano sepel nango po bible zoloba mutu oyo alingi mutu aza posséder ba koma na eloko moko tant yo lingi musique ezali fabriqué par la puissance satanique bokoma na esprit oyo zo régner peut succès na musique eloko moko ndesko koto aux femme de nuit be mari de nuit siko tant aux esprit wana physiquement aux en a pas problème on va nous développer hémorroïdes ata au matina mwasi na musunibe au kokate wadaka éjaculation précoce atomeli ba kisi nyos et simbate parce que déjà na butu oza déjà marié na mwasi ya butu vous comprenez et puis physiquement basi o mobala ko lingo ndenge nini c'est comme kaka abandi ko mema makamba sérieux abala yo a honorer yo aboyi yo soit mobala lingio et comme tant rapport sexuel ayoko mabe ayoko mai c'est donc cela veut dire quelque part tu es un mari c'est le même esprit qui donne le dégoût, il y a mutu physique boye. Oui, il y a mutu physique. Aya vers yo. Soit na so limbo comme na moment il y a rapport sexuel. C'est-à-dire il y a déjà zo épuisé yo déjà na molimo déjà na molili. Azo boto la yo donc yo nongozana okoti. Force nyonso ba capacité to azo boto la. Capacité nyonso. Donc bato nyonso ba na problème ba femme de nuit be mari de nuit physiquement bazara na problème moko sentimental. Donc yepo na ye akola na mwasi be ayoka ka sentiment mwasi te. Mais ce qu'a vendu yemo ayoki sentiment moi si mon ayoki masturbation aolinga masturbation makasi que moi si parce que moi ça na yona mais azo moi ça na akene na masturbation atri pena moi si pena na mbetu bwe ya ke beta savon na douche vous comprenez donc tant azo beta savon na douche donc aza déjà contact na esprit wana donc on ça pena rapport sexuel physiquement mais yé mon ballon yé bateke ba ça rapport sexuel mais esprit déjà on a esprit déjà azo senti que moi ça na kati pour ena mi balé belé a se pela ka beta savon ke akebimana moi si donc vous comprenez donc ce qui est muta comme na niveau bon ça veut dire que bolingo na bango na femme de nuit eza déjà évolué donc femme de nuit pena bandi ko bimane boy et na ba so moni boy avant di boy a rêvé pena moi ça yé ba bimba ça rapport sexuel ba si moi ça qui a surtout ka boy amul pena super mais penda na nsoto na ye à comprendre été mais ana copine est-ce que le cas parce qu'il y a un cas quand même où ils a peut-être en dehors mais nami kampe ko associé on a kati est-ce que namba tout auto mona que non mobali azozo plaisir ko mana muninga na mobali que moi si est-ce que ba okipe ko zala pe situé na posséder na même esprit oui wana ezali ba esprit oyo ezalaka ba esprit moko ya ba parce que na kata monde ya ba sirène to na ba sirène na mibal to na ba sirène pe ya basi donc so moni mobali azoklinga abima na mobali na azana posséder na esprit ya ba sirène homme wana ba sirène ba bimaka homosexualité donc ba lingana entre bango na bango mibali donc baza bato pe baza posséder donc a trouvaka plaisir mingi na mobali ke na mwasi donc eza eloko yo ezo la rage na ba vie bato yango zo mona lelo ba vie sentimentale et baby o mona mutu amela ba kisi nyonso o kisi tele bimi boy asombi kisi tele bimi boy asombi impuissance si la raté hémorroïde si la raté ata sali nyonso rien yekuto mona ena mibali mso mona lali alota abeta pena 3 coups ya masturbation akebena premier coup bou aga makasi a masturber deuxième coup bou troisième coup mais soka matika likola voilà ce qu'on physiquement boy mais so matika likola moi si na copine be maman bana na ye seconde 3 secondes et belé pas boaki ah madame je suis fatigué mais masturbation asa fort donc mobala bongo déjà da signe que il est marié avec une femme de nuit ou femme de nuit bolingo na bango ça évolué donc c'est ça ce sont des hommes qui doivent passer par une délivrance donc ce sont des hommes oh sengeli baluka délivrance parce que so baluki délivrance c'était vie na bango mobimba bandozaka na ba problème ya ba sentiment ya na batu biba lebele ba olandanga même base belé ba olandanga surtout moi si
oyo mona keno olali olotaka mobali bobimaka na mobali wana basala ba délivrance et simbaka te basala ba délivrance et simbaka te yebaka tu as été déjà marié et puis chose grave ezakana ba fille muso moni aloti azape na bana zo meza pe bana mabeli ameza pe bana mabeli zo bokola pe bana azape na ndako libala alotaka mais na ndako boye azali marié pe soit azape marié te vous comprenez ça veut dire que spirituellement corps astral naye eza lié na monde Merci, nous allons comprendre beaucoup de choses. Alors, mesdames, messieurs, nous allons prendre cet élément. Si nous parlons le même langage que la réalisation, prenons cet élément total à de quoi est-ce qu'il s'agit de découvrir Ngai Nabino ensemble et on se retrouve tout juste après pour la suite ou la continuité de notre émission. Suivons. Hein? Tu t'appelles comment? Aïcha. Yoka. Aïcha. Le Seigneur m'a montré quelque chose. J'ai vu, chaque fois, tu rêves un homme. Un homme qui vient et il te couche. Mais cet homme-là, tu n'as jamais même vu son visage. Tu prends ces songes-là souvent. Toi-même, tu ne comprends pas, mais pourquoi je vois ces songes. Je vois un homme, mais tu ne vois pas son visage. Et je vois cet homme, son visage est sombre. Demande-le, est-ce que c'est la vérité? C'est la vérité? Oui. Oui, prophète. Oui, prophète, c'est la vérité. C'est la vérité. Je les rêve chaque fois. Je les rêve chaque fois. Et lorsque je les rêve, et puis il y aura des mésententes entre moi et mon fiancé. Je vois cet homme prophète, mais je ne le connais pas. La semaine passée, cet homme est venu faire rapport ce soir avec moi spirituellement. Il avait un gros pénis. Ok, pendant qu'on faisait le rapport sexuel, il y avait un serpent qui entrait dans mon ventre. Frères et sœurs, la sœur confirme que la prophétie est la vérité. Elle rêve. C'est ça, le Dieu du prophète Ézéchiel lui parle. Cette personne-là, elle est née dans la famille de votre maman. Oui. Il a pêche de mariage. Oui. Ce n'est pas seulement pour toi. Il empêche le mariage de toutes les sœurs de la famille. Oui. Ainsi parle le Seigneur. Tu avais perdu une somme d'argent. Oui. Oui, je sais. Est-ce que c'est la vérité? Elle a dit, prophète, c'est la vérité. J'avais perdu 100 000 francs. J'ai perdu 5 000 francs. J'ai perdu 5 000 francs. C'est la vérité. On m'avait dit d'aller consulter un féticheur pour savoir d'où est venu. Lui est parti ces 100 000 francs. Et nous sommes allés appeler un féticheur afin qu'il nous montre là où est parti l'argent. Et j'ai amené l'argent à une autre pour donner au féticheur afin qu'il me montre là où se trouve l'argent. Cela est allé chez le mari de lui là. Et je vois, parce que le mari de lui, sa mission, c'est de t'appauvrir. Il devra être seul sans mari. Il viendra en 3 jours. Après, il commis ça 3 jours. Je vais détailler. Il va porter une chemise. Marche longue. Et il portera un pantalon tissu noir. Et un soulier. Il viendra étant un membre de la famille pour vous rendre visite. Mais ça serait mascara, il viendra pour te visualiser. Je
Je m'appelle l'homme de Bishima. Et je déclare la mission là qui l'appellera dans 3 jours. Cela ne se réalisera pas au nom de Jésus. Et le fait de Dieu va les consumer au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous sommes de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Nous continuons cette émission avec beaucoup d'amour, beaucoup de considération parce que nous avons besoin que Moutouna Moto a se retrouver. Alors, tout le monde a éléments qui étaient pour le plaisir. Il y a Bino, surtout Otolinga, Bino, surtout Bandeko Katina Kolo, Otozana un souci majeur. Enfin, qu'il y a Bissonio, surtout Moutouna Moto, Azalana Kimia, à retrouver par Naye. Prophète, votre réaction par rapport à ces images? Vraiment, réaction à l'image Oyo, Ezali. Bato bata la biso ezali façon oyo diable azonyo ko la bato bolandi binomoko mwana mwasi wana aza fiancé ya mobile moko mobile wana azali prêt pena pona mobile ya sala ka zo salaire na ye mais chaque butu alotaka mobile azo coucher na ye mobile azo OK mobile wana aza noko na ye abimaka na ye so na ndenga butu zosko tanga bimana abimaka alataka elamba ya noir na mission yango mota na sakoli mobali moko ba mona na abimaka na yo alataka elengwineza flou boyi ozo comprendre na sakoli na via mwasi wana et puis mettre fois so mobali wana physiquement boyi mobali fiancé na pese mbongo ata pese mbongo ndenge nini omona fo mona fo elimwa soit pese mbongo ndeni fo elimwa donc accompagner phénomène wana te elimwa à travers ba dépenses mbongo non elimwa kapenza boyi donc mari de nuit eza mbanda de OK yo ozala mwasi na yo olinga mbanda msa pesa ka mbongo olinga de donc le quoi déjà ya bala déjà mobala butu mobali physique akopesa mbongo te yango mona ba fille ebele mona lelo akosala nyonso akolinga mobali ndeni mobala kabela ka ete mobali omona ka komi ka après abale bo mobali mona décevoir ye donc ba comme na ba déception au sakanate mais omona so la ndeli bango bien chaque butu ba sala rapport sexuel na mobali so lelo ba bimina mobali na butu te après 2 jours 3 jours ba bimina mobali butu donc bande kwana okoluka ba prophète okoluka ba pasteur soki batona ba yebi origine ya ba femme na ba mari de nuit te bozala délivrer parce que eloko liboso d'abord sengeli bazala délivrer au niveau ya corps ya bandoto oh naturellement le corps émotionnel le corps plutôt le corps astral wa soki bazala délivrer na corps wana ndo omona mutu azala relâcher na ba problème ya ba mari de nuit et puis ya ba femme de nuit donc c'est ça. Merci beaucoup, là c'était une autre parenthèse. Alors vous avez compris beaucoup de choses parce que on s'étend vers la fin, on va quand même chiter. Alors, homme de Dieu, je voudrais n'attiquer là 1 minute. Il y a Solana Bandeko aux occasions parce que je sais que généralement Bandeko est belé, surtout les chrétiens, où on a un problème et belé, mais déçu par des hommes de Dieu, déçu par les prophètes, par les pasteurs. Les cas, on a un problème, on va poser un problème, mais solution, c'est là comment on a été négligence et quota, le tilelo, basaka kokangama bongo. N'attiquer le 1 minute, il y a Solana. Vraiment na ina ebisa bandeko no so balanda biso soki na leki na media eza pona ndeka na yo eza po yo bika pose la solution na ebike yana ba pasteur yo tinga ba mbongo opesa ba action de grâce balandela yo balandela ka yo te pona ba pasteur so opesa ka action de grâce dès ka lie yango esili alandela suka na yo te kozala dessus te jamais toko ozala biso nyonso ka faux dollar so il faut dollar ezalaka quelque part pe ya pe vrai dollar yango na ebisa bandeko ba faux prophète pe baza ba vrai pe bazali benganga toko sambela pona yo ozana problème ya ba mari de nuit ozana problème ya ba femme de nuit ozana problème ya hémorroïde omela ba kisa bokoko esimbaka te ozana problème ya impuissance sexuelle wana problème moi si balingaka yo te pas mobali donc parce que mobali ya butu abeto masque de vieillesse ba problème nyonso ozomona oyo olotaka ndoto opumbwe ozabu lumbu mutakala olotaka ndoto yoza na poto mais omona koza na Congo otambola na matonge otambola na masina donc yo mona kaka ozali kotoza ozala peut-être na Paris oza na Paris donc na France quoi oza na Paris mais oza yo lota kaka naza kota Belgique mais olotaka jamais bisiko ozali eza problème eza prison parce que ndoto ya mutu nezo lobela mutu parce que la Bible dit Dieu parle dans les songes donc tant yo zo lota ndoto oza situé quelque part wana kata wese wana kata moi cache moko boy olota kaka ozo tourner tout à tour cela veut dire tu es dans la prison ya on senga na bino boko ta contact nanga bobenga numéro nanga na kosambela pona bino sans condition na lobby na osambela pona bino sans condition na kolandela yo ti okozwa délivrance na yo esili donc c'est ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors nous sommes
arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Retrouvez le numéro du prophète Ézéchiel, ce qui est affiché. Merci également à Bandekotou, Bogota, Labiso. Alors, prophète, comme Nasuka, toujours Kabouana. Et pour Bandeko, on a besoin de en contact déjà ou communiquer sur le numéro pour la 1e fois. Et puis, adresse, Batouazana Kisasa Awa, Baki comment l'église Nengenini, Baki Okotana en contact en Nengeni. Au cas où raté peut-être on a téléphone. Oui, oui, le numéro Nanga est 00243 81 61 96 772. Donc 00243 81 61 96 772. Nakoy ko epele yango 002 43 8 1 6 1 9 6 7 7 2. Lukanga na WhatsApp okomonanga, lukanga na imo okomonanga, et puis benganga na ba crédit okozwanga 24 sur 24 so benginga au moins na yambite tinda message, peut-être moi ba occupation mususu na ko rappeler yo. Nazali na mo koto na do vanda toza na Ngaliema, église ya na Ngaliema na quartier Pigeon, avenue Bobozo numéro 63 17 Bisika église Zali. Tout bandi déjà on a ça fait 2 mois. Donc ministère est déjà une année depuis Nabani ministère des Sentinelles, église Onganazo Kamba étant que visionnaire. Donc, merci beaucoup Batoa Sambote Bazali. Vraiment Batoa Sambote Bazali, Isaka na pesi corps de Christ nyo sombote na combat Jésus Christ, na pesi maman Alberta depuis États-Unis, merci pour na soutien au tindai pour na ba orphelin. Na pesi mbote na maman Liliane na France. Vraiment basé belé so na tangi. Voilà, merci beaucoup. Alors nous allons nous retrouver très prochainement, mesdames et messieurs, puisque vous aimez cette émission. Merci également au vieux sage joli Mwamba depuis Paris. Alors je te salue. Et jeune Banangissa également. Donc le jeune millionnaire va soutenir Mingi Mingi Bandekotua et Rogal. Merci Mingi Nabino surtout. Merci Nagel Lukombo. Merci na Claudine Bossaou. Merci na Mami Mwanda de Genève. Infiniment merci na véritablement femme d'affaires Chouchou Natatila, Merma Lolo, Lorista congolaise, Taboufa Top Modèle, le sponsor de notre chaîne Yadjani Sitan, Tungan Poutubanga Mituri depuis Suisse-Irlande, un homme réglo, crédible, colonel Freddy Lubonadio. On appelle ce Pembo Tessika Ozota Labiso. Mesdames, messieurs, si vous avez aimé cette émission, dites merci à Lidor Loué qui s'est cassé 1000 morceaux. Jordan Panzou qui réalise, Gédéon également qui est là en train de nous assister. Infiniment merci à Bande Cognon, sur toute la grande équipe. Il y a Nouvelle Tendance Télévision. Vous s'abonnez massivement, surtout cela est gratuit. Donc abonnez-vous sur Nouvelle Tendance Télévision, Alain Dele TV. Partagez nos vidéos, aimez nos vidéos. Si Gestion remarque, le numéro est affiché. Nous sommes très flexibles, très opérationnels. On se retrouve très prochainement. Au revoir, à la prochaine. Bye bye.